chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News. Très heureux de vous avoir nombreux, de nous suivre dans cette émission Shot News présentée par Eki Bumba, votre humble serviteur toujours dans notre site EHP Média. Encore une fois, je reçois pour vous un serviteur dédié au nom des prophètes Sami Lukaou, Oyo, Zali Papa Nabiso, Zalaki na la fois passée, Boyokaki message, Boyokaki thème, Zalaki nango intervention divine, parce que tout ce que nous sommes en train de voir, Zali Kaka intervention divine. Bao Batiki Biso, to l'équipe a una makasité, to l'équipe a una elogote, kasi Zali intervention divine, nde Zali Kosala etengana yo, tomonana, ota l'émission Oyo, Pebiso to ebisayo makambu, to koloba awa. Voilà, donc on va introduire déjà invité Nabiso du jour, Bongo, Toyeba, ko continuer émission Nabiso. Bonjour Papa Sami. Bonjour Papa Eki. Boni santé, boni musalanza. Santé malamu, musalanza mbepe nangolo. Voilà, Papa Sami, lokola mo mesano, biso to souhaitaka va to kota na émission, to sangana na molimo mo santo à travers libondeli, bongo to kota mituna na biso. Amen. To bondeli nzambe. Seigneur to pambolio. Zambo pesi biso lisusu occasion malamu ya kolobela bonzambe na yo. To beleli yo ne bandeli ya émission na biso. Yaka otambusa nyonso, ozwa contrôle nyonso. Tutiki na maboko na yo. Seigneur bandeli pe suka na kombo na Yesu. Ndetolobi. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, tout ça la kaboye pour na été na yo mutuzo landa biso au sala rapene fort ya okota na mabondelio ya yambo ya kokota na émission pour été ota l'émission lokola mabokete ota la ngo lokola lisano ndembo te kasi tala yango penza lokola maloba ya nzambe pe sosola kati ozwa bososoli ya molimo mosantu pona maenyo soto egoloba makati na oyo émission ezala ya likolo te kasi tozwa ngo penza na kati ya liloba ya nzambe lolenge pison premier zoloba na biso kuna donc toza lokwa banzete oyo elonami pembeni ya mai eko botamboma nango na saison nyonso. Papa Sami mbaleleki tosolaki lisolo ya intervention divine oyo ezalaki thème na biso. Sika tozo continuer intervention divine nini ya sika oyo tomemeli bana nzambe na mokolo lelo. Vraiment, nzamba pambola yo, matondo mingi, Papa Bumba, ndengi opesinga imaloba, et toujours continuer toujours l'intervention divine. Donc, mikolo so tokoloba, tokolobela mingi intervention divine. Pour na redressement moké ya ba témoignage, tokozwa ka mwanda ba témoignage, na lingi pena lobela makamba Bible na koloba makamba Bible, mais tokeni na témoignage, ndo toloba kendi appel na biso zala kindenge nini. Alors, na kati la fois passé tokoloba kendele na mataki na mutuka na bandeki ko na komo mimango ngamo na maboko le na kiti chauffeur abi mais yo ozambango koleka kutumbutuka mais comment ko mataki so na mutuka ufuta sous transporter yo za mutu moko ko futa ka transporter allez na kiti siko on dirait na kati ya mutuka wana on a vision en tant que prophète ezaki na ba témoignage mingi. Alors l'air bato bano kita mutakoto akiti mutakati kuna lenga na kiti sinani ondire simba ka pare moko na kitaki nango ezaki apare ya batbati msenga na kati ya ko filmer nango donc caméra. Alors l'air ya kiti na pesi yanga ite na pesi wana kuna yanga ite na isi chauffeur habité ezaki na kata mutuka nanga ite ali chauffeur wana démarrer akei na tikali na appareil nanga wana na maboko pe na lamuki. Bolimbisi papa tozo éclaircissement place wana po omoni liloba nzambe to prophétie batunyo surtout ba comprendre ngo ndenge moko te ayoka boyabi yo memaki mutuka na loboko nde ata ngokota ina nini après omoni ezoke malembe allez siko omoni ke yo ko ngasa ki pressé siko komi ko mema mutuka na mwendo kezo tambola pita malembe e bando tambola nango vitesse mais ngasa kana mona lokolo ezo tambola malembe ngasi ko funa kende noki alina kititi alina salisi na bango na mimi na mutuka ngona maboko siko awa siko e koma ndenge nini yo memaki to explication les années yo memaki na suka yo komi mutakiti yo po kiti lisusu te ngana kiti te OK de le ngana zalaki na kati na chauffeur na ba client OK omoni alors le na kitaki pona moni isotambola malembe
na memiango lokola sac le na komi na kiti sangoti na mabeli ali bato bazokita ti ondesiko ndenge bato bazokita wana nga na se retrouve na appareil moko na maboko na nga kamera ya kamera sikoyo nazopesa yango mpe ya bato wana mpe eza nga te selo ngai bango nyonso bawanga ina chauffeur akei na tikali nango na maboko na ngai nalamuki vision le nzambe azolinga koconfirme nga kende na bengi lokola mosako lokola prophète lokola visionnaire mwana otika na caméra wana alors tolobaki mpona concernant bato donc le tozo continue mpona likabo wana kaka na partage nanga mosusu ezalaki nini mpo epai ya basali na nzambe akobengo na mbala moko te lere abengi yo kaka olali olamuki oluti ndoto oyo nazoloba no passé le naza mwana moke nano le naza mwana moke tantini do na nzamba pambolo na cité salongo epai ezali yo tantini dona ndeko na biso moko basente batie bangrose nga na lali na moni ya boti mwana anakufi na tunga nalobi na moni kinga nda boti mwana anakufi bonga continue classe eleka nga kuti na bosana nanga leri mikoli leki effectivement na zemi na pa boti mwana anakufi a continue classe basi bisa moni makambo mais ça me bisa biso na kalate mukuru moka bisa biso boy na boy ba se référer nango alors tout ce qui na locataire musoli pe tuza bana mike tuza na locataire mususu abana osala mingi bakisi biso to yebaki na nute neti lelo ndako kozala ba ya salon chambre kozala ba $50 ya bana ofuta $5 $5 mapena ba nyongo on dirait mutu moko travailler ki papa akanga papa zala ki jeune bana balate alors mukuru mususu papa tikilinga nzela bipa sami timula dibula wese poto pepa ndenge zaika na système akala mwana mbala bando kola déjà na kansa ena za moins de 20 ans na tikali ko timula liburu na sima siko ndenge ni nezali na kena toilette et penga nazo pointer donc ezalaki epa ya kitoko na kepe na bando timula na bando timula siko penga na pointaki ezalaki inspiration kaka ya nzambe nzambe tatindaki na pointe wana le na kiti se neko kuta na mulangi moko penda ya mwa mulai munene epi bacha croix na kati na mai mulangi onini boy anasa mabele boy na pasuli yango na mai nango ebimi banga te ozo pasolelo ni na pasuli yango na mai ebimi le papa il a payé rapport après quelques minutes kaka makanisa papa ezongi ba semaine wana kaka mais bin pesi boko mikolo bolala na salo pani malamu locataire wa bima donc siko leto kolaka le to sito kolinde nazo ya comprendre donc locataire wana travailler ki papa kisi wana esa ki tout droit na porte à toilette so lingo ya kokota ninga na pointa ki yango donc papa nde bazalaki azaki travail ngande na kende kinzamba lingaki na bimise loko wana comme ça papa zala libéré alors pona banda so musala eloko nini ekozala tellement nazalaki na ba problème to bande ko tambola papa André na matadi mayo moni musakoli lire tout solo bizana batebeli na so sala témoignage na so ninga kotanga bakomba batu pourquoi pour basa envie moyo kosa izate pona ko pesa crédibilité quand même na makambo papa André ndeko ya papa Beri ye pazalaki na ba problème to kendeki na église moko na kotanga semeki na ngabo frère papa Nzola ye pe azaki na ba problème siko mama mawete nzamba pambola abanda ko sala tunga na zala délivrer ngaba pasi mbongo emuna nakate makambo etambola kate siko na ye frère wana tokene église ngolo na kotanga kombo na ngoti tokeluka délivrance tokomi kuna papa mulongo na bashege basala mulongo pamso ba okanga mulongo na mapapa biso pito kotiti fanda pasera yakate après quelque temps pasera ekoya papa akota na bureau bat bazo benga bango on dirait si baponaki bango babengi wana kuna oyo po batu bayi bandenge na travaillaka bandeko na so baza na poto bandeko na so baza na Afrique bayi bindi to travaillaka sans relâche nga banda na bota mais ndiki na komaki pe mukolo na soki nanga pe ngola ko za la pele na passer à travers ndiki biso toujours travailler ne bisaka banda nanga bongo na yamba ba tout sans nombre soki batu ba moniki na yambi déjà trop balingi bakosa bakosenga papa batu basili ba bondeli batu na libanda fu ba bisanki ni papa batu basili botala pasteur foazwa repos donc
Et ça quand ndenge siko po ya nini yaki. Na kei tokena frère wana. Tozeli passer l'air à côté bando pona batu. Ayama na kansa 5 6 donc 10 personnes te à côté na kata mutuka. Akei. Totika banda tongo to yaki. Bonge bela bato yo kusisa mo ernin. Ayepa ya minika so quelques personnes ka akei. Ale biso totika le basali biso ordonnance. Je vous dis au nom du Seigneur. Ah na za Bible na ko kosate. Basengi biso boîte à miliki. Basengi biso sachet secret. Basengi biso na quelques frères moko boye. Wana siko ba frère batikali wana. O témoni oyo pona bato ba kosala délivrance bozana prière à 3 jours, 3 ou 7 jours vraiment mikoleleki mwa mingi. Il faut bolala kawa ba moi ba frère boko futa pona ba frère wana puis moi bato ba kosala moi ti makambebele. Nga moko na poche na nga $5. $50 na kozwilango wapi? Oh, et comment il ba $50? Oui, $50. Na ozwilango wapi? Nga moko $5 na poche mama mawete mutapesa kinga yango. Wana yo ekoluka délivrance. Ine ekoluka délivrance. Basengi yo $50. Ne ekoluka délivrance. Makambo ezo tomber bien parce que nga nazana mituna ya ndengo. Mais yo continuer na nous témoignage pour na bongisa. Siko yo lena zongi na ndako. Na lali après quelque temps, hein? Siko nzamba zo yakoyebisa ngai. Abisami. Omoni difficulté yo zo mona. Omoni batu ndenge bazo nyokwama. Oyo na sala kango témoignage chaque fois. Les tout ça qui na kata ndako nan avant église bima libanda biloko na banda olobela ngo déjà. OK. Daté déjà ba 15 ans passé. Alabi ndengi yo nyokwami. Omoni batu ndenge ba nyokwamaka. Lero yo ko banda musala, osa musala no feli. Et puis au sala tout bat bazala satisfait. Tala libota na ndenge zo nyokwama. Na ofele. No feli na saka musala no feli nga yasenga bat bambongo te. Nekisha kiloko te. Bon, Papa Sami. Oui, papa. Na ofele. Na ofele. Na bandeli yango deux fois. Na ofele. Na rotuna mituna yo pusana nanu. Amen. Na omoni? Nde wana sikoyo. Nzambe kubisanga kende leri yo kokota na musala fo corriger lokoyo. Do yango bat bomona nga patient na lembaka te ata na lembi na kata kolia même. Nazolia na batu baye na kati na kolia. Parce que tellement bana bayeba ngoni ba koyebisanga te fubatika na yati na suka. Même une église bayebi. Une église biso ba serva biso bata suka. Obobando yamba batu na yaka mercredi na tongo. So na bando yamba batu. So na komi 9h. Obe 10h. Na bando yamba batu ti 12h. So ngam na oteya mukolo wana. So ngati mna oteya. Ils ba passer muso ba oteya passer Honorine be passer Virginie. Obe évangéliste mususu. Donc na bandi 9h wana. Ça calcule yo moko ti 20h 9h hein ti 20h na oyamba na nzambe pa pesa nga ndiras mususu omoni nzambe pa pesa nga ndiras mususu donc wana esa pinda bongo passer akola mukate na tongo nzamba bengi nga mbala moko to bani musala te alors pona ko banda musala niti to bali kende l'intervention divine papa nazolo bila lelo to kote ya pe mwa moke pona batu ba approprier sali to sunga batu ba bika po yeso lobi elanga nangeza munene basali baza muke obondele pa papa basali ngo bakoyeza banani o bazana na mukili po biso déjà toza pene na itoza muke donc oyo bakoya oyo bazana no libanda oyo bazana ba forme nyonso to baki ni bandeli po basali ngo bazala kaka batu moko ordinaire omoni donc nzambe na témoignage mususu tozo continuer kokoba moko mususu na sotambola na kutani en tout cas être wana na kutana ka nemba lebele asaka pembe tanto bulai monene moko impossible na kutana benga sami na ponyoza la mosakoli prophète olobaka de ma part na para nzambe ngabi ngaza mosakoli OK na ndimi siko na mwili lokola mboka ngo pa inazo kende eza mwa boy na bando voler pa na ke na koti na katandaka mutu moko boy na kuti mwana bango malade na vision na kaka na bondeli pona mwana na biki na prophétiser pona bango na bimi na continue ko kende na komine pa imoko na kukuta na mutali boma na wenze azo compliquer nga bitumba moko impossible. Et c'est que le ba gradin fona matana kende tina sommet kuna mutali boma na betanga na ba forme nyonso na bundisa e butu mobimba na ndoto nanga wana na koka ete
ale tellement na lemba kazo seka nga bato a wenti pe bazo seka nga siko na fandi lokola moi contre mire hein na fandi lokola na timu na siko na mire na lembi le so ngina mataka ka bendi ngai a betinga na koyi mbala moko ndenge na lemba ki wana na moni pina mire toboki loboko moko ebimi na nzete moko amukuse ba pesinga nzete wana le na jango na santa lokola makasi moko koti na nzoto nanga ali na telemi na bando beta siko mutali boma wana siko lokola match baloki na nzete wana pina bando mbata soka linga simbanga na beti yango na maboko soka linga simbanga na beti yango na maboko tina mati na komna likolo na somona na lata robe moko ya blé mingi na ministère na nga lata mingi ba robe na lata mingi teni blé blé ciel et la kaka amour divine lingwa nzambe o etondi mokili mobimba na moni pe basali mosusu na se na teni ya blé balobi mais biso pe tozana ba teni ya blé mais ya za likolo vraiment mais ala te pe teni lokola biso nazo mona bango mais na likolo na sommet wana mo lokola tourbillon eye o ememaki eli ale mati singa likolo me do na omona bato ba komi mike na la moki vision donc ba parcours y appelle nanga voilà wana ba parcours ya appelle tes amis nek to bito bana lobango malembe d'accord malembe oui tozomona déjà ndenge nini nzambe azalaki kobenda yo kosala kolakisa déjà basino déjà ezalaki kolakisa mati okende kobimisa mulangi wana mpona papa azala délivrer badetail ebelebele outi koyebisa biso kasi place mpenza nga nalingi navanda moke papa toza na problème libota na nzambe oyo bazotala ngai babi papeki alingi aloba likambo toza na problème entre ba serviteur na bandimi bazakaka o bazoya na etonga te papa naibi bandimi mususu bazali alandi yo pe na émission soki andimi kaka lilobo oyo ozoloba ye wana mondimi amen sikoyo ntango mutu wana aza na difficulté oyo yo ozalaki nango kaka na $5 bakomo sengo $50 mpo yo ozwa délivrance mutu wana akomi limité lelo bandeko ebele bazotala ngai bakutana na ba problème sur bon nakoki kotia pourcentage te mais soki tobi toki ata na terme pourcentage sur 100% ya ba pasteur oyo bazoleka lelo na internet soko obengi kaka kotalisi ba problème na yo offrande ezoya liboso nayebi te soki bino ba berger bozoluka plus mpate to mpata. Merci beaucoup papa Eki. Biso tozoluka d'abord bampate. Bampate. Eloko ezopesa pasi biso tozwaka ba appel kala nde to yambaka bino tam mususu na iboza journaliste sala ba investigation. Les bons bergers église Ophélie. Église Ophélie papa. Tozoloba likambo yo neti ko généraliser kaka pona ko sunga pe ko soulager bandeko mususu bakutana na ba délivrance ndenge na ndenge to senga mutu mbongo te. Siko so mutakuta na eloko ndenge wana bengi neti pasteur moko to prophète wana asengi mbongo na liboso. Teza mabe. Eza penza mabe tozuna ofele to pesa na ofele nzamba betelanga yango sete. Comment pesa exemple ba Gédéon. Gédéon te. Tokoteya. Tokoteya po bana na nzambe msusu balinko bomba manasima tozuna ofele to pesa na ofele. Alinko kabate alinko pesa te mundi mi faut partager ba bien na ye. Na moto azo memeli liloba na nzambe. Bon faiblesse pe ba Kristo yango ne pa ina biso. C'est ça. Siko biso monte telema to senga na biso te. Ba pe ba ki parla bango biso te. Et soka na go biso te. En tout cas to fivaka kitoko papa to senga bongo te. To senga to mbaka banda tongo. Bana ba ebanga ite. Ndenge na sabo soni nazolo ba makamba lokuta po église ezolanda ngai. D'abord to sana ba fidèle belé. Na ko bebisa d'abord crédibilité na biso biso moko nano nga moko na liboso passer na église bato baloke ne passer akomo kosa na kata ba banga akopesa nga mbongo moneta offrande na simba offrande te biso kese za na maboko ya ba nani ba mama ya église ba financier te ya ba financier biso za na makamso to geraka malembe mais en tout cas
soki mbongo ko ina maboko nanga ekene maboko bat no kabango donc bato babanga ko chambongo pe ndenge na yamba batwana mtamaladi zoa o sala boy kitsa boy c'est ça mosa ina nzambe yango na mosa na biso vision nanu yo so landa te to lakisa kyote tale gisu zotonga tala kuna na lukekele to sala combien de paternel to bani makambo na kan donc pour ko koma na niveau wana vraiment ba sacrifice ba église on peut botonga ici la raté so to bito bando tanga ba église na misapia ici la kaka te au monde a déjà battu belé ba église belé banda ko ba pasteur si sila nazanda côté nazanda côté tozo parler en général so to bito banda ko analyser au monde a bena ba ezana banda ko mususu papa et tonga mususu papa nazola la na pharmacie hein pharmacie mo ko la 4 mètres sur 5 vous comprendre na sala plus de 6 ans pour na kati hein wana déjà so komi na bandimi be nazana bandimi be to sumi pe lupango ya église to sumi pe lukekele nga zana tana ndaka ofutela te voilà papa na okanga d'abord bien na okanga omingite to kota déjà na message truki to continuer wana ezaki moi brest to fungolaki pona kosunga pe bandeko ebele o bazolela sur makambo yo vraiment ezo sala pasi yo pe serviteur aux 8 ans ya Hollanda biso tout changer forme to pesa lokumu na na liloba o ya nzambe to pesa lokumu na ba veste na bisote na ba voiture na bisote to pesa lokumu na nzambe o ya pesi biso na yo musala ya koloba na tina na ye po ezo sala soni batu nyonso tu babengaka yo kokanisa kaka teke baza ba chrétien to baza ba ndimio ya solo mususu pe azobenga yo alinga yebelo ko bino bosala kasi ko yo yokisi soni oyokisi nzambe soni ta musu pas incrédule okomisi enani po yoza na posa mbongo voilà tozongisi malobe pa ya papa Sami vous pouvez continuer ceux qui ezali na continuité ya témoignage to ceux qui ezali na prédication malobo mboka ah to so continuer pona ko kenya kanisa to ko témoigner moi moke mais to continuer nanu ko loba pe makambo ya intervention yango penani ngai epai na ngai papa bato bamona kango lokola bato bakomona ngo lokola lolendo te lolendo te ngai na loba kaka o ezali na loba kaka o ezali yango wana kana ko loba na ko changer ka témoignage te o papa ko loba ka wana te sino te bato ba kanisa na loba kaka vérité moninga pona yepa ya nzambe penza pour la deuxième fois pona yepa nzambe pona ba mama na nga na papa na nga ba donc ngai pona banda ko sambela oyo ya papa na banda siko ko kota pona musala mutate yanga te tout ça na intervention divine pardon papa na tourner le moko moke oui père spirituel na onani papa spirituel na ngai de na loba ekende pour le moment tozui tozaka na passé kause et passé lo banzadio mais pona banda ministère papa na loba kako esa vérité bando basa tout autour na biso bayebi ya rien père spirituel non de tangel biso ba kombo mi ba to le bi pour le moment donc to le bi kende papa Kawuse na benga ke koko de temps en temps azala ke pa na biso ayaka pa na biso tozala na ye et papa na biso pe lubanzadio d'accord mais siko poto banda penza musala mutate yanga te papa donc na lamuka na mona phénomène to bana mona ona bamboka elangeye ilanga lereye banzeti kauki matiti pe kauki mais mbula nanu ebeti te okomprendre ba matiti asikana se e bando bima mai bimisi matiti wana euti wapi normalement fo mbule beta nga na vive loko wana papa na vie nanga na sala retraite te na jena pete bele to komi na période wana mukomsu na fanda na ndoto nanga na moni pinda sanza moi ekitati na niveau C na oyo kapende so kotanga lokola ndenge esalaka babuibu ndenge saka mikusa niti so kotanga na kati ya nzoto penza na lamuka vision makasi moko losambo bato bazaka nango te na bando bondela ngamoko na komosala ba 1 heure du temps na komosala ba nuit mobimba possibilité wana posa ne puis vision na komomona pamba na komona pamba na kokanga misto zo sambela ngana zo mona makamu susu omoni ale ndesiko epai mama weta yako comprendre ke ndeleki nanga komomona mona makambo okay
nakomi makasi ya kosambela ya kokende ngamoko donc en vraiment eloko mosusu ekotaki bipai na bana okende zwa délivrance na baeglise na bana kokota na olota ngo na ndoto na ngai lere nga naza na kati église na ndoto mais omona nazomona lokola mbunda bazobeteza ya ngai fanfare bazobeteza ya ngai mesa batie liboso koni eza ya ngai soki nga mpe soki okuna na ndoto na omona lokola obligatoire église osila fo nabima nakende mais soki nakomi mpe presse fo nabima na ngai soki nabimi namemi biloko wana nyonso bango bakotikala na eloko te omona na butu tolali na omona lokola dra tofiniki lokola le sang de l'agneau ya rouge boye mina komona lokola tofinika makila na Yesu Masia mais eza ya ngai malili bafrère nyonso na bazodélivre biso bakoti na kati omoni ali siko sengela bina tele mana mema na mimi dra nanga bango bakotikala na malili donc nzamba linga ko ba abande ko interpeller nga toujours ezaki na quelque chose nga naza nango oyo ngai pena nazoluka eza kati na ngeza libanda te bato msu naza kosekende kokimela naza deja munene koleka bango parcours nzamba asalaki na bomoi nanga papa na oloba kaka ndenge eza na koloba mensonge te voilà na yebi mokolo nazala délivrer te salama miraculeusement okende pena lelo le basambile pona nga na kwei eloko moke leki na ba te yebana te mayelo euta wapi ebandande est-ce que moto pas à la délivrer faut ka kwei non bon réalité mikolo yango wana pa ya bato mingi esa bongo te nzamba za sauveur délivrance lekaka na ba forme nyoso nzamba lingeli yango mutu na mutazana ndenge appel na ye na ndenge pa délivrance ntingi nzamba bongiseli yango prophète mitune zoyebele je crois bandeko pe bazotala bazela kaka pape kia ko tuna motuna oyo te wana prophète tomoni ba signe belé nzamba azaki déjà kopesa yo positionnement ndenge ya ko diriger parce que moto azaka mokambi ezaka na kimukolo te ezaka déjà ta uta bo mwana mona ta usuna ba classe nyonso zotanga bataka ka bidel bataka ka chef de classe to ozana baninga omona yo zala kaka mutu baluka solution de pana yo eza ba sino oyo déjà nzambe aponaka nango mutu yango ezwisaka Joseph problème elongo na bandeko na ye sikoyo tomoni ba signe ya makasi nzambe azali kolakisa yo Congo pena ba problème nango ebele belo nzambe se alobela opo na tina Congo oui alobela kanga mbale belé bon neti moko oyo ekozala penza oyo yo moko zomona ke makambo ngo yango oyo o nzamba yebisa yo ata moko ka poto okota ba message ya Congo mikolo ya loko alobela ko mbale belé nzamba yebisa ki ngai mukolo mosusu nazotala bato bakomote ya fin du monde mingi na erwana nzamba yebisinga kende kolanda bango te eza ba simulation baotika te ya keloko nyuso na pesio na moma wana en tout cas même bana bazana kati église bayebaka biso moni biso kofanda na mabele kolata pembe tofandi na mabele mukolo wana église ekota na bakiti te tosali yango ya cela passé 12 ans Erwana donc na bato tout ça na bango ensemble baza convaincu que le tout ça l'adoration to miki za to fanda na mabele ba kite ozala te ba monango fo na kala mais lele comment répandre biso bana osala ngolota kala to bibe passé 12 ans to longola kapita ba kite te kende po ba kite ezate bato ba fanda na mabele te muto ofanda na kite azate to prosterner to fanda na mabele biso nyonso nzamba tikala likolo. Mais les lobana to convainca bango comme kaka ndengwana batu nyuso ko fanda likolo donc pona ko loba penza appel papa nzambe lera bengi ngai na ndenge na ye moko prophète Sami biso to ozo problème baba tuna ki maka mususu alobi makambo wana te message nini oyo moko yo ko yebisa biso ya tina ya mboka Congo oyo tamsu balobela yo peut-être sur élection sur ndenge bazokamba Congo to ndenge message kaka moko nando ya Congo ekozala penza moi pasi mingi OK pona ko fongola ngo peut-être na ba émission mususu mais nzamba ebisenga pona ba pasteur à Congo OK to éviter ba donneur de leçons OK tout ça basa ina nzambe mais okomona mosai na nzambe moka uti Ghana uti Benin aye au Congo évangile baby qui t'a dit ça ye aye ko lakisa biso lokola biso ba modèle moko il faut tozali laka évangile na Congo baby te ba reste bazali
Et ça n'a pas tout bazo sala. Alors surtout lundi pas aux États-Unis, surtout côté na quatre États-Unis, to côté abomination moko na compte ba pasteur. Ya osa akolobe langote. Surtout côté na Benet to côté makambwana. To côté meba yesi quoi ya tondi stade alinga a éduquer bato. Non. Évidemment bo beng ça bangote. To le bien kende yangona ba message na bande kozwa. Oko comprendre mosali moka monena zoloba pona ministère na kati ya Congo, hein? Ngaskole bazolo ba makambo na ngani pikiza na ngobongo te. Nzamba bisinga kende il faut faire attention. OK. Auto pesi bino bosala bo faire attention na ba donner des leçons pour ba mboka na bango pa bazo uta, hein? Makambeza ko beba ko leka Congo. Et le que zo boma congolais difficulté sociale. Papa yangwana kaka. Omoni nzala et ça saka mutu nyonso. Nzalo yo mona kanzala nde satana profita ki po yesu azanza mbete nda sirimonta ke loko na papesa kabiso lelo makasi ya ko sirimonter ba tentation a profiter les nzale yenda yé et le que so boma peuple congolais nzala kaka peuple congolais asa peuple béni peuple congolais bato bazo peso peuple congolais papa peuple congolais asa bolingo et le que zo boma kaka peuple congolais vie sociale na ye ce qui social est fandi au moins d'apena bonzambe n'enge kofanda makamu susi kobima mais malgré tout cela il y a de reste baleka na bango na ba TVT ni na ba radio mais baté ya kabato pe ba bondela ka pona bato amen ebele bayaka donc merci beaucoup. Intervention divine. Nzambe kaka yemoko na lolingi na ye apesa papa obi miracle salama. Le nazala mwana moke. Bible moko na bande kotanga. Le nazala mwana moke na kanza ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans naza na jeunesse. Le sikoyo mama zo wana ya na bisa liboso alongwa keni libala neti. Aumelanga pe na kola na bosana. Les mêmes Bible on na bande kotanga mais mango na bakata biloko ne le baluki Bible akopesa ngezate. Il n'y a pas de cas par ignorance. J'ai appelé le maître de oh. Quand si Bible y a un nazara qui est allé nazara qui n'a nous gêne. Il y a un kaka, il y a una Bible bapé c'est un galiboso pour la banota. On nazara n'ango gêne. Maman se passe à la zo quand loko nazoloba. Vraiment. Donc il y a ngwana. Merci beaucoup na réponse wana bisoto komisko gotiki la omaloba opesa biso bilei ya mokolo to liloba ya mokolo. Yakansa na rolata moi moke linette pour moi tantôt na lati linette tantôt na lati yangote. Et pendant na moi lumière pona omona loka lumière na biso awa et comme moi moke bando kita. Ça va. OK. Donc to komona intervention divine. Ndeko eloko ni na loba. Na bandela ki mokolo wana. Pasteur, prophète. Moklisto. Concernant les salis des âmes, nzambe mobimba beta milango ba fimbo. Mutoko comme ça lokola sujet moko spécial pour na ye moko azate. Non, nazo mona vraiment très bien. Même attendez ça. Donc mutoko comme ça ngo sujet moko spécial pour na ye moko azate to aider bato. Ndeko bato bandeko délivrer nga. Bazonga sima misusu. O bando to bano kende frère alenga mbongo o yaza commerçant vraiment ningeza boye et comme pending to sala délivrance alenga na sakina biloko na mona pesa ke tekela ngai akende ti lelo azonga te mutu abanda osambelela nga na koti na église mususu na bepsinga na seme na pesa sac na ngai ya nguba ya pasi mukolo na kwea pinda bi yangwana na so ngelo kote. Lelo na yepo na moto nyo sakolandanga même ndeko no wana za na ba difficulté ndeko no so mona kenda sa clair ta sa musumuki nzamba sale grâce nzamba meme na bomoi tokomona na Marc chapitre 5 tokotanga mwa moke pesa mwa mulai yo kino tanga wuti na 20 Babiboy il arrivait sur l'autre bord de la mer dans le pays des Garéniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il possédait un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu
les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se maîtriser avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et cria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Ah, tozomona elenge mobali to bitikende elenge mobali to bitumu mobali yoyo azalaki possédé ndeko pona intervention divine na lingela lobela nini eza na bato ebele lelo tozomona possédé o tozomona na makambo ya mabe comportement ya mabe misala moko ya mabe comportement ya bango ekozala lié na esprit moko oyo ezofanda kati na bango yango wana ko-exclure bango lola te neti papa oyo c'est un évangéliste po tokocomprendre na suka nango leno yesu akangoli ye ayebisi ekende tatola po alinga ya asengi ye te asengi ye nzela alobi kende mokonzi eske okopermete nga te natikala nanga pene na yo bato oyo bayaki na mboka bayoki sango bayi kokuti na état normal lere eloko oyo bando kosala surplice oyo bando kotinda finga oyo bando kotinda meladiamba ebanda kotinda yiba ebanda kotinda kende ebanda kotinda boma sala makambo ya mabe wana lere nzamba iko intervenir pour la mwana mobali wana bomoto ne sali nini ezongi ndeko bomoto ndeko na wana ezonga bomoto na ezonga lero zolandanga eza connexion direct lero zolandanga nzamba sala yo ngolu nazoloba ngo na motema kofungama lokola mosali na nzambe na manda peleri nazososola kieti ndeko mwasi ndeko mobali yo oyo zwi ngolu ya kolanda ngai tala mama oyo na Luc Marie de Magdala Luc chapitre 8 bandana verset 1 à 8 tala ne évangile alanda yesu azalaki protocolaire moko impeccable membre moko social mais il était possédé par 7 démons badémon na batindaki ye nini bande ko pousser na kosala nini et pourtant tu dis que des personnes possédées et pas badémon azaka na comportement à se comporter d'une manière o ezali d'unité à cause de la farceur akoyiba bambongo abatu omoni à cause de la mutu moko neti mama oyo tanto azaki ne ndumba to bitiki azaki ndumba eko pousser na kindumba eko pousser na mensonge eko bana pousser na infidélité tolobaki yonani ndeko kanisa iswatanga na Matthieu chapitre 20 histoire Yesu alobi nini serviteur patron na embauché batu oyo azoki na premier heure abimi azwi batu mususu na pokwa nango abimi azwi batu mususu na suka nango futi bango lifuti moko alobi est-ce que yaza na pouvoir ta kosala n'importe quoi na misolo na ye mutu wana alobi bokonzi na likolo yango wana bato ya liboso bakokoma bato asika bato asima bakokoma bato ya liboso lo leza ya yote ndeko teli moso yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi yo moninga mosali na nzambe to soutenir bato baza na se le temps to kosala ngo te kasi na lolo yango bato ebile bakokota te yesu alobaki leri ya komata kotomama koatire bato nyonso vers ye nzambe wana intervenir na monde entier libondelanga yango wana eza na basali na nzambe ebele bazala na se ya masanga bazala na bakopo ya masanga eza na basali na nzambe ebele bazala na bafarceur bato ya lokuta ndeko ngai azala apenda moyibi te moyibi akibomwana kaka moko mosusu papa tindinga na kendo somba nguba apesinga 20 makutu ezalaki badesina flambo wana badesina président na biso na flambo na ye ndeko nake somba nguba avant déjà nake somba nguba epa nakenda kosomba nguba na mileli de makuta siko nake somba nguba na bomwana na nga wana nguba ezate il a fait na kende tina wenza makala mena kete siko nazo kanisa nakoya koloba na papa ndenge nini ke siko 20 ba changer ti yosombi nguba te bongo ve makuta ngo sikoyo ekobunga ndenge nini ndeko na betika abula na ndenge nanga moko ne pa papa nabi papa vraiment nazoka moi
le nazo kende boye na moni mupepe mombala moke ningisi maboko nanga de makuta elonge na 20 ekwe na mabele etikeli ka 10 makuta papa gangi abengi ba ndeko nanga mibali na oya basi boya koyoka ndeko lobi makamba zolo bao ezalaki miracle mukolo mususu mama na biso aotala ngai mukolo penza na tika mabe nazaki na moins de 20 ans on a tika na mabe ya mabe makasi alibi nanga Sami yo mobali kitoko boye osaka makambezanga tina pona nini bongo yo mwana nanga moka mukolo boye yo vraiment moto za kitoko bonzamba bongisa yo liloba wana ebeta motema na ngai na lobi nsoka na saka nanga pe boga kana kantsaka na saka nanga mabeti na saka nanga pe tina te nganzabe poni na saka mabe abanda lelo nga na kosasu mabete moboti mwano yozo munu za ko exclure wana lelo naza papa mabota ndeko soko zinga lokola papa bano baza pinipini nanga bomoni ndenge bosepelaka pourquoi pas vous poni tout ya batute mo Kristo asa mutako critique batute mo Kristo asa mutu a sauvetage ya ko benda batu ne bali ya ko noyer batute ndeko yibi wana bunga ki wana asa ya mabe osoteye combien de fois so sele lo sambo ato moni lo sambo de mois zo wangana de mois zo supplier oya zakati na ndeko no wana abima oya zakati na moto yibi camarade wana yo moko zo yokangai mungongo egangela ki fu oyo kango spirituellement na pameli molimo nyoso mabe oye poussa ko na kosala n'importe quoi landa malamu tuzana Marc omoni tuzana Marc 5 omoni na verset 19 na verset 18 comme il montait dans la barque. Voilà ça c'est l'événement dans la barque. Comme il montait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque lui demande la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers tes siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il y eut pitié de toi, comment il a eu pitié de toi, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans l'étonnement. Tu vois? Azongi pona kobanda ko publier ko tatola o nzamba sala pona bomo inaye. Nzamba sunga yo. Akata minyoko wana. Et loko nyuso zo permettre yo to poussa na pene na nzambe libonde linangeza li lelo zo yo kangai nzambe a éloigné faiblesse wana a chassé esprit wana impie o elata kayo o empêche ka gloire nzambe se manifester pour continuer na biloko ebele o nzamba cha o nzamba bongisa pona kobikisa bato tala mama we bakanga ka fragrance de lit bakangie penza na mobali ya bato ye mwasi wana tala nenga sambwaki yo bimi pharisien mikolo yo okomokata na bitumba batumbala moko mama wana ndinga zabo ibanda lelo yo pe peut-être bakanga yo ne loko moko boza lokole infrakata bonge fraction ne bendelo malédiction to moni ba condamné d'abord ba memi ete babwaki de ba lapide nde ba lapide wana kasitina lola okota tete ba condamné d'abord physique puis ba condamné spirituellement moni ndenge yo bando sala gafu wana ba condamné physiquement eloko moke kotambola kate na bomo ino miso baloba na bango akotonda ka basité miso baloba na bango akotonda ka mibalité ngai lokola mosakoli ne kokata liwana lilobe loba maki mukolo bakanga ki yo wana fragrance na ba domaine news qui est libre mais loko na lobi na yo kende na kimia me kozongela ngo lisusu te ndengi Yesu ebisaki mama wana intervention divine et yana bomo ina moto nyonso neti papo ya liboma sans conscience aninga kozongela conscience quand ce qui nzamba intervenir kité neti mamu déjà bakangié déjà aninga kozongela vie ne quand ce qui Christ a kité
yeso akota bitumba bomoi na yo bipai nyonso ozokoka te alobela yo mpo koka alongola eloko nyonso ekondanaka yo alongola esprit nyonso elataka bomoi na yo kanda wana soko siliki fosala kaka dega lokuta wana efandelo na lolemo tanto lero kosili sozo regrete ekobo elata yo mabe na baforme nyonso me moto tangi te nzamba tanda loboko na ye asala yo ngolu pona lokumu nkembo ezonge epai na ye na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen. Amen. Vraiment. Voilà, merci beaucoup papa na message kitoko ya intervention divine tomoni intervention divine wana ndenge ereniaki na nzoto ya fu wana bandeko na ete bato bamemaki ye na église bayaki na ye pa ya papa Samite les prophètes bayaki na ye pa ya pasteur Kutinote bolingwa nzambe ka donc bolingwa nzambe sali akutana na Yesu Masia na parcours na ye de même ndenge papa oyo bazaki famille oyo ezali kokendo kunda mwana na bango kasi na kokutana bakutanaki na Jésus Christ ezalaki miracle nde salemaki bazaki koya na ebembe bazongi na mutu na ebite soki babwakaka cercueil to soki bakenda kozongisa ngo na pomme funèbre wana toyebi te donc nyonso tu wana ezali ba intervention divine tika ete intervention divine est passé na vie na yo est passé na famille na yo amen na bandeko na nyonso oyo bazovivre na désordre vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Papa Sami. Et touché biso makasi message oyo, je crois, bandekopé boza bénéficiaire nango. En tout cas, tout ça les la yango. Mais au revoir intervention divine, kobo sanate ko se repentir pe ko zonge la lisusu tendenge Papa Sami. Amen. Amen. Po oyo to sanzi to zonge la raté lokola bamboa alia bisanza na emoko. Lokola tozali bana nzambe soko tali solo ke makambo oyo ndeza iko kanganga yango ndeza iko sala nini to yango mutebebisa ibomo na ngai tango yo kangola meske sengelo zongela ngo kozongela ngo te to dépeuple quand ya diable to peuple quand ya nzambe. Amen, 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 amen. En tout cas, merci Papa Sami. Perception numéro na ya téléphone. Montunyo surtout alinga contacter yo tant mususu na ba différents problèmes oyo bande ko bazaka nango to alinga zwa pe conseil moko spirituel donc pelinga limina chaîne. Epele. Yeah. Voilà, tozozwa numéro ya Papa Sami et puis tozozwa numéro wana ezali pe na chaîne to ba message mususu bokozwa yango na Les Bons Bergers TV. Wana ezali Les Bons Bergers ezali kombo ya etonga et de même pe yango wana kombo ya site ya église oyo ezo sala eke ba message belé za kuna papa pesa biso to citer yango. Donc voilà, numéro ezali plus 243 89 46 43 783. Je répète encore, plus 243 89 46 43 783. Wanezali numéro ya Papa Sami, prophète Sami, Lukau, ndenge to kombo na ezali, soki obengi okozwaye ako pesa yo biyano na oyo kozala mituna. Papa biso tokomi na suka émission soki ezalaki na motuna moko to likambo moko linga oyebisa peuple de Dieu bazotala wana dehors ya prédication uti koyebisa biso to thème kitoko ya intervention divine oyo lingaki oyebisa bato to motuna moko ozelaki biso totuna kasi totuni yango te ekoki kozala lokwa nini toyika mpiko surtout na bapériode tozo traverser tolobi boye comportement nyonso ya kitoko tozwi totikala nango ndenge tosaproche lisusu epai na nzambe totikalaka na attitude wana même badeconfine biso bave oyo tosalaki tosala ngo baalliance oyo toforme na nzambe na biso tosala ngo ekozala mpena malamu mingi mpo mokili ekokontinue nango soki tokosi nzambe makambo esili nango ala longo kuna tokokutana na makambo susu tokoloba na nzambe wana nini akoloba biso toza ba incrédule puis toza ba menteur vraiment kozala malamu mingi puis to se soutenir ndi tolobi to se soutenir bondelaka mpona bato mosambeli surtout les rosa na don pasteur mondimi akritikaka te mondimi alobelaka bato douceur wana eza nécessaire zala na mwa patience zala na mwa langage ya kitoko omoni okoki koarrange yango te nga nalobaka tous ces règles dans la prière zonga bondela mpona frère wana recruter la frère rabana ote ya malamu l'église ya kasuti misu tanto akoila makambo moko tanto senta tanto yiba ayoka soni na miso abato donc bo perdre donc confiance s'il pas ya bato non sambela pona ye lelela nzambe telemisa bato wana ndengi papa na biso ki lo diable azo peuple kana ye bongo biso
tout ça, un moment de recrutement. Satan a recruté, Yesu peut à recruter, mais à travers Bisso. Satan n'a pas recruté à travers Basalinaye. Nzambe, à Pambola Bisso, Balasima. Tu vas continuer moins dans témoignage, puis tu vas continuer toujours l'intervention divine na biso. Voilà, merci beaucoup, merci Nabino surtout Bozutika Kita Nabino pour na kolanda biso à travers cette émission. Je crois que Pambo mi biso surtout Nzambe azwa lokumu ndenge toloba mikonyo surtout to vandaka pene pene ya basali ya Nzambe zalaka kaka pona to ya kovanda te biso moko pe to bénéficier kana ebele o tozali koyoka pene pene na bango to salaka pe te bino pe bozolanda biso bo bénéficier nango ndenge tolobaki na ebandela émission kotala yango lokola mabokete kotala yango lokola ndembo te tala yango penza lokola okoti na etonga pe ozoluka o apprendre to obongisa bomoi na yo à travers ndenge balobi la foi vient à ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Awa touti kobeta kaka lisolo ya maloba ya Nzambe. Voilà, ezaki ya bino équipe mbao ya présenter émission to kambama ki na ndeko na biso DT kuna na sima caméra papa kombo na ni DT Shekina. Voilà, DT Shekina oyo a edagi biso asimbela biso caméra ye pezali moko ya ba technicien na les bons bergers TV donc ceux qui peuvent bobeti côté wana bokomona misala ya DT. Voilà, tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobi ndenge toloba na suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Gloire zonga panae. Bye.